Alors bonjour, bonjour, bonsoir, maman, bisika nyonso bozali, bisika nyonso bozwani, napesi bino bambote ebele nalingi bino mingi, ndeka tosololaki, ndeka na mobali na bino ke à chaque fois na banda koyaka mpona kolakisaka un peu moi ba recette biso ya ba congolais et puis tout ça la ndambo européenne, donc échanger te. Donc, nous allons tenir toujours na ba promesse na ngana pesa ki bino pe na côté na bino bolembate ko partager, ko liker, ko aimer, ko s'abonner pour na ko encourager quand même musala pour ekende liboso. Na pesi mbote et pas cameraman nanga Didio Senge, garçon belge, donc l'homme mignon garçon. Yé mta osala ke bozwa bilili o bisika nyonso bozwami nazopesa bambote ebele nazopesa mbote ebele epa bebe nanga bebe ki artiste Taifa Beauté bisika azali bebe Pomedi ya Nick Bila na Cape Town, Pomedi na Suède, donc bato nanga nyonso nalingi bino mingi na otika bino te. You rich, donc maison africaine You Rich, la fleur du jour, donc bisiko zali na peso ba gros bisous. Donc na ye lisusu le onde kana pometa ki bino ke lelo tozo sala soso na biso ya musaka na ngai biso ba mongo to lambaka soso na musaka na ngai. Bon bilo to sala ka vraiment na ndenge na biso ya nini eza vraiment te meto sala na système na biso européen donde to va na poto de ba condition zo senga to liela yango to zo salela recette na biso. Donc cameraman na biso o kitapo na to présenter biloko oyo to rosala lelo. Ba mama pona ko sala recette na biso ya lelo to sala poulet na biso na musaka. Donc na ngai poulet na biso yango yo o to sala nango musaka na biso et to sombi pe musaka na biso oyo ya ba boîte parce que to zui oyo wane utaka Congo te membala sima to kozwango quand même. Et après to zana ngainga na biso surgelé, donc to zui ya makasa te ekotaki esili to zui oyo to sala ngona ndembi, to sala ngona tomate mbuma, litungulu, pilipili, ail, to sala ngo na oyo babenga ngo tomate pelé, eza mbuma mais eza ya boîte yango epesaka mwa couleur par rapport ya oyo naturel. Toza na sel na biso, toza na poivre na biso, tellement na linga blo na ngaso na manachaka poivre pona poivre et joue vraiment rôle belé na santé na biso batou. Et puis toza na bouillon oyo ya poulet, des bouillons ya poulet yango to salela na rocha le sus na feuille de laurier marqué na ziango te mais ekoko tapé awa. Donc na sir bomoni bilo na biso to salela musaka na biso na ngai na poulet. Donc sikoyo na ke na système ko bongisa so na sisi ko bongisa nde na ozongela bino lisusu pona epsa bino ndenge nini tozokende na étape par étape. Merci beaucoup garçon belge, donc tout ça rende to yokanaki ba mama ndeka na ebisaki bino ke tozokota na deuxième étape. Na si na deuxième étape na biso bozomona musaka yango na si na chemai ya moto pona eyandu nango na otoksa musaka na biso ndambo pona ebimisa mwa solo mbesu na gochango na réchaud na pelisa ki moto musaka na biso ekotoka mukie. Awa sikoyo toza ko saisonner soso na biso pona to tokisango pe na place nango na ocha mwa ndama mungwa na soso na biso na tie mwa poivre noir na tie mwa paprika mukie o paprika ya telisaka mwa biloko. Après na kocha bouillon na biso
nakotia bouillon na biso ya poulet. Sikoyo basaisonne soso na biso mpo mungwa ekota vraiment bien na poulet. Nasaisonne yango nakobakisa yango mpe bitungulu, nakobakisa yango mpe kelke ndambo ya ndembi etoka na poulet na biso. Bozomona poulet na biso nde eza boye, nasokoli yango nakotia mai te, kaka ndenge nasaisonne yango boye. Ndenge nasaisonne yango boye ekota mpenza mungwa. Ndenge nasaisonne yango boye mbala moko naotia yango na moto mpona etoka mungwa ekota na épice ekota na poulet na biso. Donc nazotia yango na moto. Natia poulet na biso na moto. Ndembi na biso mpona etoka nzela moko na poulet na biso. Bamama, mosaka na ngai ezalaka suka na plat. Bonekisaka plat oyo te, ezalaka mama na plat mosaka na ngai elekisaka mpe makwiti grave. Natia lisusu matungulu na biso po etoka na poulet na biso. Po système na tokataka na Afrique epa mundele soki ozokata boye eza lokola obomi mokili, baomona yango lokola ozosala crime moko impossible. Balingaka boye te, mais bon na ndenge na biso baafricain mo tokataka na biso boye. Donc tosali matungulu na biso, tomélange yango esangani na poulet po épice ekota vraiment bien. Tofiniki poulet na biso ezotoka. Soki mai wana ekauki kote oyo mosaka na biso mpe etoki, ali tokozwa sikoyo tosangisi yango na poulet na biso na ngai na bepisi nyonso totie apwana nde mosaka na biso ekobela. Me toza nano na étape oyo ya mibale. Merci bamama. Alo bamama, ndeka nayebisaki bino bomoni soso na biso etoki na mai nango moko. Siko awa natie matungulu na nga na ndembi na poulet. Matungulu na nga na ndembi na poulet moko bomoni. Babakisi ngai na biso loko eza gelé, donc elembi mpenza te, mais ekolembaka na kati ya nzungu parce que so tozeli tie elemba ekopesa biso baretard. Donc totie ngai na biso, toye kobakisa tomate na biso ya mbuma. Bamama, tobakisi tomate ya mbuma, tobakisi tomate pelée po esala mwa rouge. Donc tobalusi soso na biso tosala lokola tokalinga mpo mai deja esili, eske kaka mwa mafuta moke ya poulet wana etikalaka yango. Tozo un peu kobalusa yango, tosangisa yango biloko na biso. Bamama baomona te, totika yango etoka moke kaka. Mosaka na biso mpe koto bomoni bamama etoki, mosaka na biso etoki deja. Tozozwa passoire. Donc namoni ngai etie mwa supu lisusu parce que ezalaki surgelé.
boye biso biloko ezo décongelé ekomaka kobimisa mai mosusu yango tokotika etoka mokie kaka bongo toya kotia mosaka na biso. Donc c'est ça. Ma maman sorti on a sali oh eza ya biso vraiment tolambaka ngo na village na biso boye tokalingaka soso te ba mama. Mais ba mususu pe basalaka soki olingi osala boye okalingi nanu soso apres otie musaka. Nga sikoyo selonga namonaka bongo ndie ekomi eloko mosusu. Nga sikoyo nalinga boye natie sikoyo musaka kaka ndenge eza soso kaka boye bouillon nango etoki sikoyo na musaka. Nga nde sikoyo nga nalinga otie pilipili ya mbuma na kati epesi mwa pimbo obeta ngo na kwanga obeta ngo na likemba obeta ngo na fufuka yo moto omoni. Donc sikoyo tozotika etoka su mwa moke kaka pendant 5 minutes après tokoya kotia musaka na biso. Alo ba mama ndenge kaka nayebisaki bino nalobaki ete mosaka yango oyo na ngai sikoyo awa tokomi na etape oyo ya kotia mosaka na kati na soso na biso. Ba mama mosaka yango oyo nakotia oh basi bapasa mais topasaka kaka po on ne sait jamais. Donc tobwaki pilipili na biso kati yango mwa moke mpe bimisa mwa ntunga na kati ya mosaka totie mosaka na biso sikoyo ezotoka na poulet na biso. Oni ba mama sikoyo natie mwa pilipili natie pilipili na bakisi mwa bouillon ya poulet. Bouillon oyo ezalaka nango mabe te oyo ya biso ya balidel oyo ezalaka babouillon babenga yango court bouillon basalelaka yango na biloko ya soso basalaka mosusu na biloko ya ngombe basalaka mosusu ya balégume. Donc eza court bouillon eza mabe te yango tozozela mosaka na biso etoka soki ebeli tokozongela bino ba mama bosabone ba mama bosabone makusa na bino yangoyo makusa yangoyo. Donc bokozala jamais desindeka na oyebisa bino ke tokobanda koyala ba plan air nyonso po ba mama bozongaka ba plan ya kosala ba papa na bandako te. Merci beaucoup. Totika mosaka na biso etoka comme ça tokozongela yango quoi. Merci nalingi bino mingi ba mama. Ndenge kaka nayebisaki bino omoni mosaka na biso ezokende vers kobela omoni soso na biso yango oyo na ngai. Donc etikali mokie mosaka na biso ebela donc ezokende na kobela kala mingi te bomona ndenge ezochange elongi kala mingi te mosaka na biso ezomotela biso bamoko tobenga yango komotela ezomotela donc ezokoma mote. Donc kala mingi te tozolinga tokende koservir yango nalakisi bino etape nini tokomi tozofinika yango totika yango lisusu mwa ndambo ata mwa 10 minutes ou 15 minutes après nakolakisa bino ndenge mosaka na biso ebeli. Bamama bosabone bamama bosabone losabole naloba boni bopartage bamama boaime mokolo ezali na kosala bino soso na mosaka na ngai oyo soso bakalingi oyo tosali bino ya mosaka ya bouillon tosala bino mosaka pe oyo bakalingi. Donc bokozala jamais déçu et pas mama spaghetti na bino na bando yaka toujours na ba plat nani osili te tozokenda ngo bongo. Merci beaucoup ba mama. Bomoni mosaka na biso ndenge ekomi presque na suka
nasi bino moko bozomona elongi ya mosaka oyo. Donc eza déjà elongi ya kobela. Tozolia mosaka na biso na ngai mosaka oyo na likemba bomoni mosaka na biso yango oyo. Mosaka na biso yango oyo tozotika yango susu ata mwa 3 minutes apo bokomona yango mbala moko na nzungu ndenge mosaka na biso ekoza konyerenyere. Bamama bomoni te soki osali boye mpenza ata kobeta semule bien na likemba swati kwanga olia kitoko. Mosaka na biso sikoyo ebeli. Bomoni ndenge mosaka ebeli. Mosaka na biso na soso ebeli yango oyo ekomi sikoyo pre mpo na kolia bamama bomoni. Donc mosaka na biso ebeli.